Bonsoir, bonsoir, bonsoir la Chine. Merci Karine pour l'émission salaki pour Naya Antoine. Na conseil au pesi Didi Stone. Didi Stone, yango lingo boma ya Antoine oboni. Bana pe ba boma ka ba parents Po ona omona ya Didi Stone alinga boma ya Antoine. Na Didi Stone ozana no age no eza muke. Po ani ozokota makambo ya mama na papa. Biso nyonso tozana bana. Ba mama ebele baza na bana, ba couple ebele baza na bana, ba kotaka makambo ba parents te. Karine alobi makambo moko vraiment très capital. Na carrière na o papa na yo abundi. Mais là sikoyo toboyi te. Ozokotela mama na yo toboyi te. Bana nyonso bakotela ka mama na bango. Mais na modèle ozolingo boma papa na wana yo ozolingo boma ya Antoine oboni. Didi Stone. Biso nyonso toza na ba Instagram na o nyonso toza ba abonné na chaîne na ba chaîne na yo na ba plateforme na yo pona ya Antoine. Biso nyonso toza na o balobaka na abonné na ba Instagram na yo. Soko za ba abonné elonga Karine lobi eza pona ba fan ya Koffi Olomide. Ba abonné wana oza na bango na ba Instagram na ba eza ba abonné ya Antoine. Bono kozala na motema mama na papa baza ba problème il faut soutenir pe papa, il faut soutenir maman au soutenir au sali 50-50. Sala 50-50 Didi Stone. Siko soko bomi papa wana apo ya kolela. Oya kolela. Ozo sala ba songi moko ya kosakana te. Ozo tia ti ba papa chéri azana makambo bongo te. Papa chéri oya ozwa mama na yo te po abala po anene ozo pelisa moto boye ko Didi Stone. Mais eza beau-père te. Aza papa na yo biologique. Didi Stone. Banga pe kindoki ezalaka. Même si Koffi asali o mabete me ba tata mwasi ba osepela makambo ozo sala ndeko na bango te. Nini yango ezosala Didi Stone? Succès ekomi osala succès na kombo ya papa na yo. Aussi ozwa pe succès na kombo ya papa na yo. Po papa na yo ye muta fula yo. Tika kokotisa papa chéri aza na makambo buzoba na bino wana te. Yo Didi Stone tika kosala buzoba tika kokotisa papa chéri na bolibo sangisa ba musicien nyonso na kati ya makambo na yo na papa na yo. Ya mabe makasi. Ya mabe Didi Stone.